promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Très chers internautes, au regard de toutes ces réactions optiques afin de vous recevoir cette tranche de magazine Agrobusiness. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné avec l'homme du moment, donc Jonathan Azali Mokoyaba, cultivateur na site agricole pour Malebo Massinaray, donc avec cultivateur. Le autre monument Jonathan en pleine scène, ceux qui te rejoignent pour te m'écouter na Jonathan la question. Mbote ndego. Mbote bonio. Kimia, vous allez bien? Kimia sali. Ah, tomoni ozo bala ba mikala bani nebite soki le million ni zoko takacha mikala o. Bon, alors je l'ai na ndunda ne pina là. Ndunda ne pina. Mais la moni million epina ezolo na makasi na site agricole pour Malebo nebite. Ezali nini ezo senga bosa epina makasi na ndunda. Bon, na moment oyo mai witaki oboma biswa bampia ka ekoti. C'est quoi ça la fois qu'on a la main comme bon cause mambo ebele. Pour que est sauvé. C'est le logo tolo na mambo ebele à part dongo. Dongo tolo na ngomba la moko ne sika moko. Mais chikoyo to cha pilar pour ya teka wa cher ko le kabandunda nyonso. To bandenga opemela kana mboka fati oyebi. Ouais. Donc sikoyo yebisa biso to yebisa balandi ya magazine Fantastique Info Télévision epina rezolo na maawa wana site agricole pour Malebo Massinaray to na milona ya bitekuteku webenga mindunda ezolo na maawa ndendeko Jonathan azo sala na ebite balandi ya Fantastique Info Télévision ba obo pesa biso confiance et fidélité. Il y a Kolanda magazine na bino par rapport à la découverte na site agricole pour Malebo Massinaray par rapport à millions où ils ont un avantage na où ils ont un désavantage na éviter na c'est presque des monsieur belé par rapport il y a légumes donc par rapport à légumes quand des comme t'expliquer qui m'a rembouillé épinard expliquer mambo épinard bon na éviter les autres habiter écouter na épinard na éviter maïe yaki inondation yaki ya rivière Njili et bebisaki jardin oyo et bebisaki babiloko na ebite na mekana ko tuna ndeko par rapport à mayo yaki est-ce que et memele bino destruction to ya ça ezaki le nene bon mayo memi makambo mabebele mayo ebomi biloko ebele biloko nyonso presque bon ya lega boy et bebisi nango so tali mipanzi kuna omona ndenge ba chasser koti donc c'est le bilanga et c'est donc bilanga baby to bandeli na zéro no mona nde to sala wa boye to bandeli musala zéro so tali kuna ma baby pona ba chasser ndenge koti bon to bandeli musala donc bandeli musala zéro to bandeli musala ya vitamine et ya ta vitamine moko te bon par rapport à vitamine ma njili et ya kana vitamine et polisaka biloko il a na pourtir manji siko nde bebisi biloko ba fort ni bosali po bandela babilona mususu wana soko tali bien onga la sala ozomona couleur ekomi te putulwana na jawo pa Virginia na ngambu kuna vous appelez une émission papa vous appelez une émission ça qui 14000 bon omoni couleur babani na ngayo na sala couleur ekomi pona koboma ba microbe ekoti wana to chaka yango boyo ndozomona bona chango kisi po boma yango izana ba insect mo ba microbe mabele so noni biloko e polisa yango to chaka boye po ekimisa yango na de solo na de qui vient Njili ya ki na ba donc et aiko kimisa vitamine ozo ba la boye otie aussi biso tie putulu ya nini oyo tie bon et là putulu ya nzete mo ko ba boulangerie ba sala ka ba mapa
bakataka banzete batie batumbi poussière wana nde yango tozwaka azalaka makasi kisi munene siko wana otie mpo na bitekuteku to épinard nyonso abongisa na liboso mabele aza na barole ebele abongisa mabele et puis akimisa bainsecte après 3 jours omona ya kokomisa mabele ngai bamoyenne ya malia na se ya misisa ezala te. Ok. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision wana ezali Jonathan moko ya bapaysan awa na kati ya Poul Malebo ndenge bomesana mingi na Patrick Depanama bana poto bobengaka ye mwana Fachi donc ndenge Fachi nde tate na biso to koboya ye ndenge ni yo ata papa na waza mabe ata aza ndoki yo koboya ye ondima ye kaka papa azokumba oyo wana to koboya ye te. Voilà. Nayebi te par rapport ya ndenge okota awa na bilanga awa nayebi te est-ce que ba avantage oza ba avantage o mona ana Poul Malebo masina rai bon avantage ya liboso eza parce que ville na mobimba na zo vivre na zo zola ngo awa wala eza premier avantage na ngai deuxième avantage na ngai ezali ke musala oyo nga na zwi na zo sala wa ezala mwa avantage nango nasalaka nde nasalaka boye en cas de maladie ou soit tipota nakozala na traitement ofele oyo eza mwa avantage nango na kati awa à part ça nayebi te so avantage oyo nga namoni yango wana. Voilà. Très chers internautes, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, Toyesaka bino na antenne na bino Fantastique Info Télévision par rapport à la découverte où il y a vérité. Donc biso tozalaka maboko pembe, on dit que la vérité, rien que la vérité. Donc tangu tosalaka ba émission ya présentation eza serment tout opritaka liboso na bino bato bolandaka biso bino nde bojijaka et puis plus définition sur que ezali bino nde bopesaka non oyo te oyo donc toza vraiment liboso ya tribunal tolobaka vraiment vérité par rapport à ba découverte na biso ya ndeko ye wana azo expliquer lolenge nini toye koyamba ye lolenge ko toye kotala ye tomoni azobala ba mikala alobi azolo na épinard na bitekuteku et puis nabitekuteku apesi moi argument na ye par rapport ya situation sur place eza awa na Poul Malebo masina rai. Voilà, pas trop de commentaires to zongela ndeko par rapport ya épinard nabitekuteku nayebi te nyonso tu ekoti putulu to eponaka nayebi te ndeko. Est-ce que nous tout chamara putulu to eponaka? Non. Wana za par rapport à mabele nyonso fo ekota. Donc nyonso fo ekota putulu. Ngela ya putulu suki wana te fona bakisa sous posanguba. Après posanguba nde na boki graine likolo. Na épinard nde na loni ndunda na koboka likolo. Nde osala ke ezala bien. Putulu azana de rôle pa kimisa banyama. Rôle mususu ya mwa fumé po apesa fumé avimbisa nzeta biloko pesa na couleur moko ya kitoko vert moko ya bien nyama kokape kolia ete. Ok, opesi message na ba nyoti bazolanda yo bamoni osu lelo ndeko Jonathan parce que talamaki mingi par rapport à bemise to saki liboso bamoni osu lelo message ni okopesa na bango ndeko Jonathan. Bon lelo vraiment doza na concentré na musala mais mingi ya kolobeza te na bango nyonso bazolanda biso oyo ozalaka na posa musala soit ya koyeba soit ya koyekola ya ndenge nyonso oyeba ndenge nini agricole se fonctionnaka ndenge nini ezalelaka ndenge nini nakosala soit mpo oyeba tozalaka na biso libre mpona koya koyeba na ye tokolakisa yo nyonso ndenge ezaleli ya mutu ya tosekaka kaka soutien par rapport à clientèle ba client kaka nde babomaka biso
alors yo muto vandi na yo musale zate soit yo zana bambongo na yo ko tisa yango na bilanga somba biloko e kofuta yo kitoko. Problème na biso nde yango wana basombi baza muke. Basombi nde bakota ebele, basombi bazala ebele bisika nyonso ozali awa eza nango esika moko ya simple na presse ozwi biloko bimino presse mbala moko. Ok, donc soki mbongo ezali toza vraiment na besoin na client ezala na poto okosomba no biloko na yo ekoti avion emati po toza na bato mosusu poto totekelaka awa akoya asombi ne 20 banda ndunda épinard ndunda ake nango apesi mbongo na ye akei. Donc batandongo wana soki baza déjà ata 10 bakopesa biso mpe makasi ya kosala lisusu koleka. Ils allaient vraiment bon. Voilà. Tam, interpellation, trop d'interpellation. Ouais, Bolandine de Jonathan. Toujours appel na bandeko nyon surtout. Au besoin partout à travers le monde. Si tu es Moulaï, tu le belé pour na mambo cultiver. Tu le belé, tu beta CT mambo cultiver. Site oyo. Donc site oyo, ba place belé non exploité. Boya bo cultiver yango et puis basali bango yo bazo sala balobi po na ba client eza bato musa poto bayaka ba ko zo ba biloko banini mais tozana posa ba partenaire o ba ko parer site oyo. Donc tozana posa ba partenaire ozala posa somba biloko ye tutana mpima ko za posa location ya espace to ko orienter yo ndenge ko espace par rapport na Milona nyon surtout et le namara ana site agricole pour Malebo Masinarai. Voilà. To comme bongo na suka tranche magazine na biso ya mukolo ya lelo nantene nango fantastique info télévision. Tozaki bongo na pour Malebo par rapport à découverte to visiter bandeko oyo rivière njile yaki ebebisaki babiloko na bango to kotala lolengeni babandaka soki biloko ebebi to basaka lolengeni dépense ekendaka lolengeni nini. Donc, auto qui te bayangwana par rapport à la découverte na jardin na katia pour Malebo. Oui, de quoi ça de comme moi le bamo comme keka katolingi to lancer message par rapport à gouvernement na biso bisika nyoso balandaka. Gouvernement na biso faut kozala na soutien na bato etali bongo bazo défendre mboka na kolia puisque musali bilanga eza muto yo azo défendre mboka pona kolia. Mais il n'y a pas chez la gouvernement na biso qui paka vraiment batabilanga te. Na bilanga mutabilanga ndako sala ke yo olia okozala na mbongo wana kosenga osombi misuni ndunde kozanga te pondo kozanga te donc matite kozanga te alors matite wana biso to sala ka yango. Mais tozala vraiment négliger makasi na gouvernement na biso neti na ba acte boye to dindi na mai ba biloko baby donc moi ozata moi renfort moko ezate na gouvernement biso soki aza mutu moko malamu akoki koya ko bakisela biso même moi un peu maboko apesa biso maboko na moi ba biloko nyonso ezangi biso soit o baby biso nyonso wana etala gouvernement te mais onde to sala ka boye ezolesa mboka mobimba pe mokili mobimba. Voilà biloko bilanga nyonso ezoliama partout na mokili mobimba. Ndoto salaka eliamaka. Vraiment côté wana gouvernement na biso ameka un peu côté la pona agricole. Ezaki esengo makasi tango président lobaki retour à l'authenticité sengeli to zongela oyo za ba nature. Bilanga premier compagnie yo tata nzamba tinda biso na mona mokili. Mais ko kama lelo bilanga za rasu na kate to koma ba politique mais or ba politique to liaka fufu to liaka masangu to liaka ndunda nyonso ane witaka na mabele. Ko mabele soki osali te moya bimisa moko ezate. Wow. Mabele selaka batu basala. Alors faut kipaka bato bazo sala mo mukie wana parce que biso nyonso tokoki komi pesa côté moko te. Soki tomi pesi côté moko bongo okozwa fufu wapi? So zimbongo okozwa fufu wapi? Soki ozimbongo okozwa
donc nzete wapi parce que nyonso ewiti na mabele. Nyonso ewiti na mabele. Sikopo sala mabele yango faut aller la protection na ba soutien o ba ko soutenir yo okosala boye bebi pas chez kozala te parce que soutien azali. Combien? Mais lokola biso ba tozo sala donc yo sali bebi nous t'avons soutenir yo azate okwei. Voilà. Merci ndeko Jonathan. Wana ezaki bongo ndeko boki ndenge alengi babi TV za radio te malgré tout okuti en plein terme to kata ye to sola na bi ezate azoloba to lataki micro boyo kaka malobo alobi par rapport ya misala. Merci à toi mon coordinateur lycée Boki de notre docteur toujours dans les beaux. Merci à tous les partenaires ou tous les abonnés de Fantastique Info Télévision. C'était toujours Ezalaki bongo moko ya ba présentateur na bino bavant de best. On est toujours là. Pour la découverte. C'est moi l'homme de la vérité. De la découverte. Bye bye.